Esengo ebele na ba oyo ya nyonso ya biso balonaka biso partout dans le monde entier sur notre chaîne YouTube Marinon Nzebo TV. Bon okota sika obeti kaka Marina Nzebo TV omoni biso ya mobimba pe s'abonner la chaîne na biso. Merci moté dans le monde entier partout bolanda biso à partir des États-Unis, à partir de Londres, à partir à RDC, voire même la province de Nyonso, toi na est du pays déjà toujours compati na ba Nyonso ba ebi ko kufe va être cher dans la vie na bango. Tout ça compati na ba Nyonso va perdre ba ndiko na bango na moment oyo pe to souhaiter mes condoléances na ba Nyonso balanda biso pe oyo balingaka ko s'abonner na chaîne na biso ya YouTube Marinon Nzebo TV. Ezalaka kaka plaisir pona ko informer bino, tozalaka wana pona to informer bino, to la bino ba réalité, to bino ba information par rapport à ce qui se passe na République démocratique du Congo, précisément na Congo central. Luka la escape to enregistra mingi ba émission na biso. Hello, toi na cadre bien, bonjour comment maquiller moi monsieur les salama. Toi na cadre ça va se savoir, est-ce qu'on va plutôt capé kolekisa moi temps na biso ke moi kopé maman ni sala moi pas vrai bien merci na ba o anga nyonso abi maman Nicole Tuela fondation NN maman mango koto no yango yo de bonnes choses na makambo zo sala ya malamu makambo wana esalama nango te kwa kobongisa ba cimetière ko arranger sika bato bakendaka oyo sika tokendaka wana kobongisa ngo ezalaka te. Maman Nicole Tuela aye na idéologie na ye ya kobongisa ba cimetière mama mango koto na yo tobosani te vie na nga moko breva depuis Belgique mon vieux tala ya yo yango tobosani te Joski Tondi Roli Wakala depuis Kinshasa bienvenue ngango autorité morale merci na yo na Serge Trésor le banquier merci Nayo, je n'ai babi eska motema bana sungolo jeunesse bana sungolo evandaka merci Nayo Trésor merci Nayo nga benga ko le banquier toujours uzala wana na ko soutenir bana ya sungolo lo merci na ba oyo ngai bosunga ngai na ba crédit bosunga ngai na ba conseil bosunga biso na ba félicitations pe ba reproche ezalaka toujours le bienvenu parce que toza wana kaka na cadre ya ko servir bino. Merci beaucoup bino so bolanda ki biso na ba vidéo na biso po sabonaka na chaîne na biso ya YouTube Marinon Nzebo TV pe bo fina kaka cloche wana esala biso pe bien bo aimer pe bo partager ba vidéo na biso esalaka biso bien bo continuer kaka kokomela biso bo continuer kaka kokoma kaka na compte na biso Tamtam Congo TV 2018 @gmail.com baono so bakolinga kokomela biso bakomeli biso pe baoyo bakolinga kobenga biso numéro na biso ya WhatsApp ezalaka toujours affiché na ba ya écran na biso ntango nyonso tosaka bémission na biso numéro na biso ya WhatsApp tozalaka wana pona ko répondre na ba préoccupation na biso nyonso. Merci beaucoup tolobi route nationale ekomi abattoir to eza RK ya ba chauffeur. Oui. Route nationale de Mwanda à Kasangulu totuni motuna eza abattoir to eza kaka po ba chauffeur nde bazo se comporter mabe po ba chauffeur nde bazo kumba mabe nde ezo sala que route nationale to yeba koyeba ko enregistrer ba mort ba blessé ebele totuni motuna bao basokipaka na transport route nationale numéro 1 de Kasangulu à Mwanda ekoma abattoir to ba chauffeur car nde bazoyeba kokuma mabe parce que c'en est de trop ça fait très mal ba mort auto zo ko enregistrer na ba accident de circulation ça n'est de trop au moins chaque jour
camion moko ekweyaki boye ebomi bato temps moto moko ekendeki boye etuti bato boye lanceur moko ekendeki boye grand car moko boye yango eza nini tokomi na abattoir babomaka biso lokola bantaba lokola bangombe ndenge boki mashine ezobeta meza bazopapa ntaba biso mpe bato tokomi bapapaka biso bongo na route nationale tolobi eya nini mpe ekomi nini na route nationale numéro 1 tokomi na abattoir to ezaka erreur ya bachauffeur nde ezosala kaka basala bongo les autorités ntango bozomona makambo bongo ezosalama ntango bozomona bato bazokufa en cascade ntango bozomona chaque jour du jour au lendemain bozokoenregistre baka ya bamort ka ya bablesse bato bazokufa ndenge na ndenge les autorités bozozwa badécision nini bozotala kaka to eza nini bato bazokufa nombo bato bazokufa c'est trop chaque jour bato bazokufa avoir même lobby distraction batuti mwana moto mwana kufi sur place yango eza abattoir o bacontrat o eza ka erreur ezosalama c'est quoi ça bakoko bozomona makambo ezoleka na mboka te tovandi tokangi maboko tozo accepter nyonso facilement bato bazokufa ntango bino bolali pongi ntango bino bosala eloko te la population azokufa chaque jour est-ce que boza informé na yango route nationale tokomi koenregistrer des morts chaque jour bachauffeur erreur na bango nde bazobima na baauto école bazoenseigner bango mabe yango ezosala ke bato bakufa ebele bongo bolobi wi balongola baminda wana yango nde ezocrée baaccident soki balongola baminda sikoyo na moi mpe totuna na moi mpe minda wana ka ezocrée baaccident soki na butu par exemple bokozwa raison minda wana o baled wana bozotya wana ezocrée baaccident eza malamu te wi tondimi tolongola kasi baled wana sikoyo na moi makasi baled wana mpe ka ezocrée baaccident yango nde ezocrée ke bato bakufa na moi na butu eza baled ok tocomprendre erreur tocomprendre na tuni na moi eza mpe kaka baledi wana nde ezosalaka bato bakufa ebele je vous assure soki boza informé te chaque jour au moins on enregistre des morts pour l'accident de circulation de kasangulu à mwanda soki bakufi nano bakutu de kasangulu à matadi na pompozo parce que trajet wana nde yango nde ezoenregistre bamort mingi kote kuna kutu eza mpenza te mais kote nde yango eza mpenza chaque jour au moins plus de morts soki moko te mibale yango bozolinga bosilisa biso to nini bozolinga tosila to nini le chauffeur aussi boza na part ya responsabilité par rapport à situation oyo par rapport à problème oyo bachauffeur bazelanaka te les chauffeurs sont toujours pressés. Qu'est-ce qui se passe boliaka biso bobomaka biso chaque jour boye bato bazokufa je vous dis ça fait très mal mingimingi kaka baaccident mingimingi kaka butu o chauffeur azalaki na pongi o eloko moko yampeshaki ye o eloko moko esalaki boye les gens meurent ntango bino bozoba biloko moko ezalaki boye les gens meurent. Les autorités qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne disent rien. Bakangi minoko na bango bato bazokufa bazotala eza nini tokontinue koloba parce que tokotika te les gens meurent chaque jour bato bazokufa chaque jour nde bato bazokufa na solution nini oyo bino bozwi mpona kotia komettre fin na hémorragie wana parce que eza hémorragie ezosala mpasi depuis année passée tokoti année au même ça continue on croyait que il y a certaines personnes qui disaient des choses que je ne peux pas dire aussi mais les choses yango bozobwana kolobana sikoyo eza te sikoyo yeba oyebisa nga eza kasi nini tokufaka bongo en cascade bongo tokufaka lokola toza na abattoir bazozwa biso baotanda biso lokola ngombe baotanda biso lokola ntaba baotanda biso lokola ngulu bapapaka biso bongo mpona nini bato bazokufa les gens meurent. Merci beaucoup na bino nyonso bolandaka biso
soki boyebi te, je vous informe, la Congo centrale, la route nationale numéro 1 de Kassangou à Mwanda, et comment nango abattoir. Oui, toloba bongo, oui, et comment abattoir. Tomituni pe mituna, toloba ete, tango basalaki banzela, na lukala badonda de tikalaki, mais na Kimpese totuni motuna, bolongola badodani pona nini. Badodani bolongola pona nini. Parce que au moins badodani bande ko sécuriser ba tout qui peut c'est des soucis, esprit de mort moko nde ya ko kufa. Batu bazo kufa chaque jour. Ereka omuna ka bonde jour suma na ole kaka bo mwana moko bo bazina mama na ye bazo teka kwanga. Bazo ke welsa kwanga ba sisi ko ba katsa prince. Camion wana emema mama wana na mwana kufa sur place. Nyonso wana pona dodani ezate. Nyonso wana pona protection ezate. Ba chauffeur bazo rouler viva li, muto contrôler bango azate, muto kokanga bango azate. Ba o baza censé ba so ba bisi bango na nzela pour ba contrôler circulation. Bango ba komo zomo ba 1000 francs ba 500 francs. Oui. Oui, ba ozo ba 1000 francs ba 500 francs. Le ba réguler circulation à la calme, mais ba tout ba rouler calmement paisiblement. Au contraire, bango ne ba ka ko créer embouteillage. Si que les autorités vont créer une solution. Solution ezani to tikalaka ko abattre biso chaque jour quand to enregistraka ba mort, to enregistraka ba décès, ya ba ndeko na biso, ya ba frère na biso, ya ba papa na biso, ba maman na biso, chaque jour au moins on enregistre des décès, on enregistre des morts. Chers tous, on en a marre parce que trop c'est trop, c'en est de trop. Yango to tuni motuna. To koma na abattoir. Tout erreur quand il y a un chauffeur, les autres salaka que circulation, ils ont la malamu kabongo. Oui, bisabiso toi na pose to capé réponse na bino. Boko mela biso. Ba chauffeur boza na pas responsabilité, l'état congolais pas na pas responsabilité au face ça là pour makambo nyonso esila. Le chauffeur maîtrisait bien les volants pour conduire bateau bien. Pressé car il na rozonga na wela na sa o wela pe o tika ko koma te o wela pe complet quelque part embouteillage kango siko yebisa ngai na likona ngo wana nde bobo bato ezakani nde bobo bato na bo se bato likona ngo wana ezani toloba nini chaque jour bato ba okufa lokwa ba soso lokwa ba ngombe lokwa ba ningo mona place de étudiant awa na Kimpika tandi ba mort. Il y a un chauffeur de Kimpese qui est mort. Ça la transport à Louf, comme nous à Louf, c'est qui a accident. Bakoufi ba tandi bi bembe. Je vous dis, bablo ko to bando on monte mais comment on comment ça passe. Et ça c'est noté tout c'est la bande non tout c'est pas noté parce que ça fait très mal. Chaque jour bande kono so ba kufa, chaque jour faut rester ba mort, au moins ce qui dit tu dobi. Moi na Kimpese a traverser ka moto. Il connaît sur place l'enfant là est mort. Franchement, ça fait très mal, ça ne fait pas du bien. Ils ont sécurisé, ils ont soulaté parce qu'ils ont ça la babé. Donc aux abattoirs nous avons kokumba likumbela mwanza te. Vraiment. Au moins bateau basa censé ko sa makambo ba kanga bango pour ba kanga bango ba subir rigueur ya loi ba ko sa asuma kamwana te. Parce que vous n'arrêtez pas. Ces gens sont en train de payer, de vous donner des 1000 francs, de 500 francs. Les gens qui sont censés réguler circulation, ils n'arrêtent pas. Même arrêter bateau. Si vous avez quelque chose, vous pouvez libérer. Si vous avez quelque chose, vous pouvez libérer. Biso to continuer ka kokufa bino bo sepela kabaka kokunda kabo beta maboko biso ba toujours kufa chaque jour toujours en dessous des morts. Non, ça n'est de trop et on en a marre. Non, plus jamais ça. Merci à tout le monde. Merci Nabino tolingi ba autorité bozo solution pour na likambo oyo. Bo trouver biso solution pour na ba mort oyo, ça n'est de trop ba kufa trop. Non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu continues qu'on restera ba mort beauté, tu continues qu'on kunda aka batute, bon continuer à péter que boya aka bokunda la biso ka batu. To ça n'ante pour kunda ka batu. Non. Boto boku fana ninga mabe mamsu wa panzani, mamsu
Bon, on récupérer l'autre côté. On récupérer l'autre côté. Ne pas non, mais ça va faire qu'il y a un lucala. Va récupérer ni bache bango ka na place moko na sachet. Ya, ça fait mal moko non bon. Bazu bango nyoso bi ça bache bango na sachet moko. Ça fait mal des fois quand vous voyez de ce genre de choses. Oui, ça la passe et ça a bien été. Béret par-ci, par-là. Mais c'est bon, tellement que ces gens ne sont pas arrêtés, les gens ne sont pas sanctionnés. Bah, on continue comme ça, même erreur. Puis, biso to continue comme on m'a dit sur l'eau, ça m'a l'âme. L'autre, boya, to télémia, to limite, on en a marre, on en a marre, on en a marre. On ne veut plus que notre route nationale et combat tombeau et combat abattoir banda ko battre biso le quoi ba battre ba ngombe to kufa le quoi ba soso ba sela misuna biso exacteur likona ngobo liango na kwa non oh te likona ngobo liango le quoi ni te to boyi to lingi su bloka bongo te to lingi su ko kufa bongo te to kufa le quoi ba so to boyango to linyango te. Cette fois-ci, on dit non à ça. Non, t'olingité. On en a marre, on n'en veut plus. Oui. Ça fait très mal des fois. Trop mal. Toi, n'est-ce pas, ça va se savoir. Malgré tout ça, toi aussi, comme appelé, parce que ça, madame, ça a pété. On en a marre et on dit non. On en a marre et on dit non, on ne veut pas de ça. Merci de Daxon Makumba. Mon tous les quatre, petit cœur. Merci Nayo, merci na Oliwakala, merci na Vienanga Moko Breva, Vienanga Joski Tondi. Babi, c'est la famille qui m'a ezala ma botte après ça la bien. Merci na mon ami privé personnel, Levier Kwanzambi. Merci na mon honorable Nyonso Baolanda Biso. Toyeba kozwa ba mesure ya malamu pona koluka kimia na mboka na biso pona koluka tranquillité talaka ba base ba okufa les honorables ba base ba okufa sko erbo oluka ba voter bino likona ngo ba voter bino te parce que bato ebele ba base ba okufa faut boyeba koyeba ko hein yeba kosala ke base eza toujours solide mabe na base te ça la bien. Merci na bino nyonso obo soutenaka biso. Merci na jeunesse Mbanzangu pe ya lukala. Merci ba jeune nyonso to na posa na bino liboke to c'est les loko moko pour ça la bien. Le jeune, on a besoin de vous. To na posa changement ya jeunesse ya lobby ya lelo et ya lobby et ya lelo na elengi pe na kitoko. Merci parce que toujours ka ba jeune to kota na ben to ba sala makambo malamu. Mama Nicole Nsuela, merci na fondation na NNN makambo sala emona na tomoni pe topeti maboko likolo nango nde tolobi nango merci likolo nango tolobi nango kolemba te likolo nango tolobi continue toyebi ke biloko mosusu elembisaka me kolemba te likolo nango continue pe tosengi yo merci matondi mingi continue kosala kaka makambo osala wana sala yango kaka bien na motema no mobimba esa biso bien biso tolinga ko mingi esika ozali. Merci na ba oyo anga nyonso ba vrai na nga nyonso toza wana Hervé Ndinga mbote na yo HM ya yo yango mangoko to pe ba bizu na yo ebele. Merci na bino nyonso o boko sabone oza na posa babwaka yo wana posa libanga okomeli biso na numero na biso ya WhatsApp mail na biso okomeli biso tokozwa kombo no tokokoma parce que bato nyonso balingaka babwaka bango oyo akosepela nango tozwa kombo na yo tokomi après toye tobwaki yo libanga po esala bien bo partager ba vidéo bo aimer eza kala cadre soutenir biso soki osali yango soutenir biso ntango bato bazotala bazomona sensibilisation okende bato bakotala biso bako applaudir pe bao bakolinga ko soutenir bamikonzi ya mboka bakoyoka pe bakoyeba koyoka cri d'alarme na biso oyo eza ke to changer façon ya kotambola na national numéro 1 roulage yeba musala na yo chauffeur yeba musala na yo autorité sala musala na yo po mboka na biso etambola eza mosu aloba yo nde moto obongisa mboka to bandango ata na ngai yo place ozali kombola bongisa po mokonzi ya mboka abetelo mpe maboko
tozela te mokonzi mboka auti na likolo aye abongisela biso awa tokomi na abattoir tozokufa lokola basardine tozokufa lokola baexecteur tozokufa lokola baexecteur mpo likolo nango balela biso kwanga nde toboyi yango tobi tolingi te makambo echange tolingi su tozala na abattoir te tolingi te national numéro 1 na biso ekoma abattoir banda koabatra biso mpo bayeba kokunda biso likolo nango balela biso na kwanga nde yango nde toboya likolo nango nde tolingi te. Merci na bino ba oyo avre nga groupe nanga nyonso ya conseil de jeunes napesi bino matondo mingi. Merci na ba oyo anga nyonso, merci na bino nyonso ba chrétien ba musulman partout bolandi biso bo s'abonner ka na chaîne na biso boza parate parce que toza wana kaka pona kosala bino plaisir toza na kaka pona kosepesa bino likolo nango bino nde bosepela likolo nango bakonza mboka bazwa information likolo nango baya basala mosala po biso tobetela bango maboko tolobake mosala esalami mpe esalami malamu. Les honorables députés likambo oyo botala yango malamu mpo esala changement na mboka na biso base bazokufa base bazokende esala bien te esala mabe likolo nango toza na mposa changement likolo nango toza na mposa lukala ekende liboso Congo central na biso mboka ya Dr Guy Bandundu Ngidi ekende de succès en succès emata de succès en succès to réussir na nyonso pour mboka na biso ekende liboso toza na mpona bino. Merci Marinon Nzebo votre servante aza na kata ya kosepesa bino aza na kata ya koinforme bino na makambo ezoleka tolobi baaccident ezosese te baaccident ezocontinue bato bazokufa bato bazokundama bato bazokufa lokola basoso lokola baexecteur nde na lobi esala bien te esala mabe. Vous étiez nombreux. Merci merci soki eloko elekaki merci ezalaki soki likolo ya merci eloko ezalaki nangaki naloba merci na major Wilson oyo osala mosala na ye bien likolo nango osala bien likolo nango nde bongo nde ezalaka bien. Merci na trésor les banquiers nga nabenga ko les banquiers trésor les banquiers merci Roli Wakala depuis Kinshasa autorité morale ozosolola mabe autorité osolola mabe autorité sola bien au petit na autorité au petit na vie na nga moko breva vie na nga breva bienvenue Tondi batika yo vie na nga yo umela simbali bende lobaka tre o nakokufa te vie na nga moko Josi yayo yango bango koto l'union fait la force c'est dans l'unité que vous allez honorer le nom de votre papa. Likolo nango bokutana bobongama bosolola esala bien nalela bino